Merci bien-aimé, Wanesika Bozali Kolanda, film Nabiso toujours avec Didier Parfait, Kolanda la suite des événements. Film na titre Nyango Forest of Tears, deuxième partie. La forêt des pleurs. Voilà, tous continuer bon le solo Nabiso Trebi Malamu. Il se passe que dans une forêt, tout le monde a battu qui contre leur propre volonté. Bakima kinde kuluna banda kobeta lisasi na libanda. Lokola balongwe la nzela bakoti zamba makambo nde bandi. Et ça ne fait que commencer pour être bazalaki na nombre moko boye. Ndambo lelo batikali basuki na liwa mystérieusement ba limwe sans laisser de traces. Voilà existence, il y a une forêt mystérieuse. Sûrement ba force moko ebatami na kati ono notoyebite. Et si Katozali, voilà Tolanda Bongo film la biso, bonne distraction, bonne évasion, et si Kawapi Bozali, avec toute fidélité, voilà Tolanda, Forest of Tears, deuxième partie. Et il est écrit, même si j'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin. D'après le livre d'Éphésiens au chapitre 6, au verset 11. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et voilà, souvenez-vous, bauti komona moko na bango amelaki mai kaka na zambo oyo. Tanga meli mai mbala moko mai emeli epa limwe ba poti mbangu. Ewa siko ya bomoni ya. Siko cheselo baki banamo. Tuna nina biso nchela mai temo yoke li yete. Siko yo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Namarambo? Hein? C'est quoi? Hein? Pour les missions, il faut que tout le monde a Namarambo. T'as dit qu'on a pas de Maxwell. Yo, ton moto son zéla na paye à Maï. Ah. Et ça peut s'aboutir, ok? Fallait pas moutona meka la Maï. Si vous monde va me passer main à raf. Lukuta. Lukuta. Au cours sur l'hiver. Yo, te permettez que patron a changé ma programme de voyage. Monsieur Maxwell, le Baniwan. Oui. Oui. Pour la nuit. Et c'est le cinquième arrangement. Bis Nangamoko. N'a pas dit ça qui te fait Nango pour le voyage. Si vous voulez le patron, moi changer ma programme. Mais même monsieur Siko, tout le monde a ma maman qu'on a des amours. Comment dit Maxwell? Copie ça canette. Copie ça canette là aussi les cas Maxwell. Hein? On va s'allumer ma fou. Copie ça canette la vie. Arrêtez. Silence. Qu'est-ce qui ne va pas? Maxwell, silence. Oliver, tu vas continuer. Tout c'est la chance, il y a Makamo, ce que mes amis sont. Ce que tu penses, c'est que c'est quoi? Tout commémorer tel ou ma collègue, mais je m'appelle. Tout qui est beau. C'est quoi? Et c'est toi affronter ma circonstance, nous sommes. Par exemple, ils ont bombé la biso. Tu es bien, on te parle, la bonne albino. Tokai! Bouge! Tokai! Harry's gone. Tango Zokende. C'est le même ami Mutarola Nanasima. Nzambe la ngai. Et comme Kopona Bilongi. Koko nana ka toi zela on problème té. Na minute to le moi si ko tokende. Ba o mo wela liboso. Pomo to atika la kasima yele mtasuka kana mabe na makama na liwa. Sikoto mitu na kaka. Et comme ya baturu te. Liwe komi ya lipate ulalela ya nani.
batamboli bake kaka. Bien que désespoir se koti, bien que somo liwe bandi kosila po bakomi komona liwe comme réalité, voilà nzela na bango pe kosi ekosuka wana te. Voilà na molongo ata kopema se sili tambola kaka batela ka molimo. Yera ko kita transformation mutabonga mabangami esprit machin na face disparu. Bango moko ba comprendre que makambe ko sila sikoyo te ezala ke bandeli. Somo bagawa pemelawa na kanti mosusu limeo mosusu ko salimao. Tangu lutana atali liboso amoni suspense somo. Tanti Gladys nini yango lutana tala lukwana eloko nini nzete sali nini ekomi étrange. Oh mwana s'il te plaît étrange te yo nde nano mona makambo te te ebimisi monoko pe komi lokola vampire lutala tina mabezo bakozo créer ba imagination me mabebwe nzete bimisi maboko mwana na mwana benda na kotala kutusima te. Jambe banda bakoti samboyo zala na mbangu. Bake pamela mosika. Awa nde bokanti bokopema nzambe na yebi deja niti masamboyo to yoka lisusu. Bapema nyoso babendi ya mwana. Tangu moko abendi milinga, mosusu pa benda milinga. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce qui kade pe mabimeli na simano okipe milinga. Maman, est-ce que you peux filmer ka? Kangu na unayo. Magamba somo, mwana kamwe. Mama lobi kanga kaka. Wane komika pona ba méchant. Bagomi kotanga fina bango na ba seconde. Lutana, ndeme moni ba makambo wana. Na misu na ngai. Na misu na yo. Siko okomi na misu molimo. C'est parce que au troisième fois yango o avertir biso peso comme na réciter makambo ka somo. Eza makambo nazo mona nde na koloba. Dans ce cas, bimisa biso kasi na zamboyo. Suspense. Te, moi nangai on appelle le prochain te pour coupa. Jamais. Na permettre ngote. Et bon eko za nani? Na zape messager ya liwa awate. Tiamo na mutu na yo. Maman. Soke sengeli ngana kamande basengi na osala ngo. Après tout ça victime ya ba circonstance moko. Soki biso ni soto okufa, ezo kipete muto okufa liboso to asuka. Est-ce que vous comprenez mon bonjour ba? Oyo ki ngai mwana ngai okufa wate. Akufa na sembo pona nini? Mwana ngai okufa awate mon fils nika kufa wana. Boy. Wazali kamba affection. Oh, c'est rien. Ça va. Ngamona okamba liboso. To continue ka kotambola. To éviter ceux qui molimo ni ezana sima na biso awo. Bon moye ba déjà à l'avance. Bon ngana kamba liboso to kei. Oliver. Alobi yende akobima na victime abimata martyr. Andimi tous les risques possibles abim selongide liboso. Oui, c'est ça être courageux. Mais tu habites qui dans la souka, ce qui un jour va oublier mazamba oyo, ce qui peut un jour va on se va oublier maga vivant dans nombre batikali. Ata te souhaiter, mais sort na réalité où est les bosso na bango, ils ont makambo mosusu. Zamba bakoti, c'est vrai ba puissance, ba pouvoir, où ils ont agir. Ils ont contre bateau nyo sotozo mona. Mais moto kolonga awa nde nani? Esengeli
abima libanda abeta bakoyoka ye ke tozalaka na kati zamba moko etiki biso na masolo. Phénomène transformation alimwe nzambe na ngai batala na sima bomoko na bango kaka moto tikala na sima adini na sa mabele moto tikali likolo somo. Nasa komituna kaka siko moto otikala sima nani po moto otikala sima kaka ye moto azosuka na liwa o patelemi liboso ayebi te molimo nini ekobimelebe liboso finalement ozala wapi liboso na kati to na sima. Forests of tears. Bango wana bazokende me na kamwe bazwi ntango ebele bana bakoti nzambe oyo me batambolaka kaka nzela ezalaka te tozo ntango opéatre awa te esenge tokende na nzela oyo. Monsieur Maxwell namoni eza malamu te nzela oyo eza mpenza étrange. Oui eza visible ke banyama zamba awa balekaka nde me nyama zamba nyonso soki ayoki sonke moto azoya aluka su nzela wana ta okima. Max eza particulièrement correct awa te ebongo banyoka na bascorpion. Oui eloko nyonso ate eza mabe ekozala stimule na présence ya moto antoka tobima mbango avant ke bolile koya bozela nga nasala yango nakobima naleka nzela moto ya liboso natala soki nzela yango balekaka yango na bato. Olobino malamu oyo kutu bomoni boza batemoin sikoyo bango bazolinga bateste moto moko aleka nano akonfirme. Mbuta Maxwell alobi ngande naza mokolo ngande naza mokubwa donc ngande fona lakisa exemple amoni nzela naleka soki eza bongo eza malamu bino bolanda likambo te. Voilà bazomona ye nanu kasi mitema na bango c'est comme si badute ebele na mitema kobanga balingi moto akende pa zonga alors que kondima nde fale batia liboso. Max Maxwell Max est-ce que ça va loba na biso Max moto bili bobanga te omobangisi biso bokoseli beponi c'est quoi? Oh Maxwell obangisi biso ko oseli beponi ate kutu tozokende na nzela oyo etondi makama est-ce que tokozwa ata molisano ekozala te mabe mais ce n'est pas le temps c'est pas le moment tolembi mpe nde banzela omoni yango awa est-ce que eza bien nzela eza kitoko tokei bokambo be moto akende mosusu oyo azongi mosusu enfin balanda kaka mpo moto alekisaka nzela balobi bazalaka be nsima na ye. C'est vrai nzambe ayebi nzela eza na makama kasi apermettre moto alekaka nzela wana yoko obanga omoni yango étanche mais na nzambe eloko moko ebatamaka te. L'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent ayebaka na ye deja nyonso. Bible elobi aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, car Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Tala nasima kaka moto asima moto asuka kaka
batala kaka boye na mabele bala moko moto asuki wana Jack, est-ce que ça va Jack? Makambo banda kaka boy. Si qu'on a tourné, nanyango finalement a koti kala yemoko po molongo ezosi la kaka. Come on, you have to stay up yourself. Tala mususu yewan. Jesse na mabele, enroule. Nazoka moi. Voilà nzela kutu ya libanda nani babimisa mbate mais babandi ko sila bazo sila kaka. Finalement une force réside dans cette forêt pour eboya bato babima libanda, c'est ça l'histoire peut-être. Pour nani bamoni libanda te banda babandaki kotambola, je le précise. Oh, où est donc la solution pour na bato yo? Voilà la carte Zamba de voyage. Un voyage sans fin et sans destination. Seule la forêt est contrôlée par Pana Bango. Et les camions sur l'Ingayawa. Pour la monnaie, les camions comme Yara Nengwana. Jack. Simbaï. Jack. Écoute ma réanimation, peut m'accueillir. Voilà ma salignon sur mes pamba. Oh pauvre Jack. Asuki Benanzela. Que faire? Yona kufi. Nzambe. Namoni akufi penza akufi. Jack. Yeka nde mutu akufi na miso na biso penzo tunaito moni. Exactement. Siko to sani na nzoto na ye. To kunda ye. C'est quoi ça la possible? Jack. Na sejere to luka. Et si kama kimia to kunda ye. Et pas wapi? Oh wapi? Peut-être na nzinga zamba. Te mbanu. Te. Mais c'est Maxwell. Non, qu'est-ce que la zamba moussouté? Voilà. Ba Monica liwa mais bakoki ko lukela cimetière te. Ceux qui bandeka likolo na tango nzala ba oleka wana ba sepela kaka. Ceux qui pe bamboya zamba o mikolo bakomi kokonda likolo nzala ba le kaka ba kotoyo. Désespéré ya kobima zamba oyo vivant oyo bazomona zokufa na miso na bango mystérieusement. Il est confirmé que la seule force ozobomaka bango ezaka asima na bango. Mais la force en question, tout l'esprit en question, ezomona na kaka te soki eza na forme nini. Liboso na bango moni phénomène. Un esprit. Likwa ngola bandeko tolo bimimba la moko visé ekemo sike to boji moto libumu. Moko atikali. L'esprit oyo bandeko na zambo oyo esili keli nani bango wana bake retranché na ndenge tomoni baninga na biso bakufi biso nyonso tondimake toza so na espoir kosivivre ta zamba. Non nayebi nga kozela so tour na ngai ya te kufa te o nzambe pardon nalinga na kufa nakondima te makambo ngo nakondima te nga natala mwana nga mobali akufa liboso na ngai jamais na miboma sikona tunolingo miboma ndenge nini n'importe comment na sigere kanga monoko na yo sikoyo zela tu na yo. Est-ce que bondimi ke nzambe olobi nzambe akodikisa biso? Oui. Ebo nzambe nga azalaki wapi kala na to baninga bazokufa wapi? Yo kanga na mbuzo bwana so bana monoko na yo yeba nzambe wana yebi nini?
nzambe asali kosala yo kino yo mpe otala likolo mona ye oyeba teke nzoka banda otala yo banda kala. Oh, je vois tala ngai. Tala natali likolo natali likolo lakisa ngambango wapi nzambango aza wapi? Oh monsieur Maxwell okotela nzambe likolo ka nde na mabondeli. Sandra s'il te plaît tia point final na makambo wana. Nzambe asungaka batu oyo ye moka linkaka bikisa batu oyo yo nanga te toza desine biso tokufa nde na nzambe oyo. À vrai dire misusu o nzambe wa yinga o nonga nazozela turu na ngai o no tozela kaka mbano. Voilà gens de peu de foi bazotala ba circonstance ole batala nde monene ya nzambe bakoma na butu bandeko kaka na kati ya zamba banda bakota nzela kobimeza te mokolo yango mpe butu yango ekoyi na katikati ya butu Lutana. Oh Miss Jessie yende mama na Lutana. Ay abande luke lu ni yibite azaliki kaka ote Lutana ke wapi? Peut-être que nene ko se soulager. Alala kine kaka pembeni na yote. Alala kia wati. Ebono sikwa ke wapi? Lutana. Pardon, tika kasi luka yige to banda wapi? Na butu bele kata zamboy. Lutana. Pardon. Na mwe to salaka garder yende kona biso kasi to banda wapi? Te. Tala. Malamu to zelati lobi na tongo. Comme ça to banda recherche. Alors voilà moye kongala to yeba na kata zamba molili boyo vraiment. Na moni azana raison. Te monsieur Maxwell. Pardon. Na loti ndoto moko ndengo la kaka ekokoma tota so to selitongo. Yoka Miss Jessie pardon. Osulu kamna to lukbandu kamutu na balaka boye balayo. Oliver. Soki zaki mo na yo moko nde na tango moni eta bungi. Atako tozaki mo ito butu. Ngai ko permettre yo to kende ko luka ye nanu. Pardon s'il te plaît. Na bonde libino na kena ngako luke kasi. Zela. T'as l'air de commis. To chaba exact 4h10 minutes. Comme ça tu causes la ta dans 15 minutes to ba ta recherche to ba ndo luka ye na kati zamba. Na cause la zelate malambe kimia zana kimia ko moni finalement lingili niko Lutana. Pas de réponse. Tout comme on a tombé pour Lutana moi ce n'est qu'à wana. Mais c'est comme si ma concentration na position où je suis. C'est comme si mon tumo azo kambaye. Pour moi na ajo yebi makambo ndenge nini. Lutana! Nasima bango wana babimi. Lutana! Tango bamoni voilà. Basimba. Azo bate. Pour nous salinga boyko, on salinga boy, on tiki biso boy comme nini. Pourquoi? Na lingela sala na place na intimité. Intimité. On a eu que madame lobini ni intimité. Intimité ni ko ko na kati zamba o yebi na note. Nini yemi yo kasi mobile bisuko? Yo kanga malam na yo na belaw. Plus jamais. On meka suko bank semso li suso. O kango. Yo kanga malam. Na ndenge zamba o tozolo bela. Osasu mwana awate. Plus jamais on se considérer le la bébé. Tala considérer fille na yo le la fille na biso. Ozo comprendre nga. Ni pona kolukata kolia. Nzambe nanga makambo yo za inspiration. Na ajo yo nani yekolisi makambo po ye moko akoloba boyete. Sika uti pendant tout ce temps ya absence na disparition.
Et l'autre est sûrement et qu'on se manifester très bientôt. Tolanda. Ba continuer course. Marche. Ba kende. Nago kufa e. Pasi e. Nasuki nangayo. Nanzala lisusu. Oh yes. Oh oui. We have to find some. Esengeli tulukatelu kwa kolia. I'm starving. Nazana nzala. Maman. Mais kanisa bo se considérer qu'il aura batu bakufa. Poni bozoka mawapona kolia. Tala chérie. Non te compliqué après tout. Tout ça na posa ya kolia. Ti niwe boya okuta biso to tiki bamba kolia ti. Siko tout ça on a vie na biso. Ça va? Vanité. Vanité. Ok. Est-ce que moi qui est? Na moni ko suspecter que ça mwana o mutazama be makama ni sotozo mwana zamba. Tiko lo bande mwana ngate. Asa mwana muke? Oui. Yende kaka mutu totelemi na biso nyoso. Azo kanzala te. C'est comme si ça tombi. Mutu nyoso azo le lanzala sofie. Pour la nini? Sina lié déjà. Ngaka tsaka ko banga nzoka lobi ke sina lié. Aliaki na nsoto to na molimo ngape na bangi. Mama yoki afani. Alinga sa skoni a couvrir. Oniaki? Oui, sina liaki. Siko nani pesa ke bilei. Onani yango atali likolo. Omoni yango sikoyo? Est-ce que bomoni mama mwana yo? En tout cas na yeba tiki mwana mutaza responsable ya batuli so bakufi na data zamboyo. Yimta lukini wa bamasa na biso. Tika ya yeta zambo na muke. Lutana dispari apoti mbango kei. Un esprit ne peut que travailler dans un corps. Lutana asa téléguidé par un esprit. Poison au babo. Puisque une force l'attire. Baropa na sima babani recherche. Basolo kakaka lutana. Et en fin de compte, bazuye kakate. Que faire? I told you. Nebse kibino. I told you. Nebse kibino Oliver. Que mwana oyo ayebi malamu makambu oyo ezosalemela biso natazambo oyo. Tala boka ntino ata moke. Yende moto aza sima ya holocauste nyonso tomoni na miso na biso. Oui. Mais na suggéré kaka toluka ye. Bongo toyeba makanisi neza nini? Mwana nga aza mabe te. Mwana ngai abomi pe moto awa te. Ye soka so kima c'est parce que bino boza violent epa na ye. Pardon na bondeli bino. Pardon. Nga na luka mwana ngai. Aza vi na nga. Aza mokili na ngai. Aza nyonso mpo na ngai. Oh, mafu. Et c'est que la kambangu. Naza sûr. Si mamoko na moko le sikanaye. Les bons et les mauvais esprits. Luta nazoya apesi mokongo. Azoya apesi mokongo. Azozonga sima atutiye. Man. Atala boy face à gagao. Sima loboko. Namabele. Mwana azokende kaka bisika un esprit ezalaki wana tango elimwe ememi mwana toyebi te mais oyo mpe tokuti kaka na zamba oyo atamboli atelemi asentir présence ya eloko moko boya ye moko akobeta ndimbola esika moto azali esika wana mpe akokoka se communiquer avec la nature.
wana toleki tokozonga nsima. Lutana bango wana bazalaka Lutana. Il n'y a pas de réponse. Alors que la vraie mission batika ina na minute oyo babima na zamba bakomi kolukana no Lutana. E moko koyi ye wana koyi akatani nzala ndenge moko pema ndenge moko. Oh, quel malheur. Sandra. 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 What is the matter? Elika mnini boy? Huh? What's the matter? Elika mnini ko? Na. Na kanisa ko kalisusu te ko continuer. You can go. Bokende na bino. Botika ngana zalawa. Ti na okuta na liwa yango. Que faire? Sandra. I can't leave you. Kotiko awa te yo moko. Te. Nazali susu na makasi te o. Ya ko continuer voyage oyo. Botika ngana kufa. You can go. Bokende na bino. Sandra. 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 Just listen. Yoka ngai. Yoka ngai. We understand how. Biso nyonso to comprendre pasi na. OK? But then, Kasi let's use the tika to sela te mo vie o to tika no mukie awa poto bimana ngona za. sky how long? Bon, bote to me mai. Botika ngana kufa. Bato bakomi ko sema liwana volonté nyonso boye. Voilà balembi ko vivre espoir c'est comme kina suka. Voilà Sandre komi ba memaka ndene na mapeka. Oh, batikali 5 plus Lutana 6. Mais tant que babimina nous ambaté, c'est comme si kwato oyo si bakota zamba oyo avant to koma lelo na makambo oyo pe babimaka sain et sauf. Oh, mwana moki alalaki nzoka Lutana na nzela na ye ba ye ko retrouver ye et pas y a une créature bizarre. Zamba Zamba a commis à Talia Monimwana. C'est vrai, il y a un temps pour chaque chose. Et Sengeli Makama Eya pour Mobi qui se paye ya tout le bandengwana. Mais dans l'histoire, c'est comme si Motomo kwa koti masono. Apparemment, Azam moitié homme, moitié animal. Atambusi Mwana na mapeka. De se retrouver dans un temple. Un lien retiré et si ka yemoko yebi masolo salaka. Oh, bandeko ngape na moni ndenge na kolimbo na langage na yete. C'est comme ça solo bana langage ya bonyama. Mais ba pratique abani ko pratiquer. C'est comme si azo présenter beaucoup de sagesse et de connaissances. Abandi ko ramener mwana moke à la vie to le bande wana. Azalaki capable yako kende na ba dimension moko ya kati. Justement pe Lutana alamuki. Alamuki atali. A vivre ko. Voilà na langage ya basigne. A se communiquer na mwana oyo. Tears in the forest. Yonde nani? Est-ce que yebi ngai? Yebi sangeloko nino moni? Na moni elongi na nga moko. I am. Nazali eloko yo zali. Man! Ososoli yango. Malobi makambo mwana na age ko comprendre te. We may not be able to. Mais to sera incapable ko retrouver bango. They cannot get Bango bakoki jamais ko bima na zamba oyo. How sure? Nani nous assure? There are only Ezaka na banzela mibale
oyo ezalaka na zamba oyo The way ya liboso eza nzela ya bakufi or the ya way mibale eza nzela oyo esala suka. So how do Alors sikoyo ozali intention kobikisa bango ndenge nini? just wait. Yo zela You shall see. okomona amona nini? Mais bato balobeli eza le reste ya groupe oyo bazotambola bayebi ata nzela te bayebi destination te. Tomoni wana mama na Jessiel, Oliver, Sandra na chauffeur na bango. Going through these things of death. Bango wana bazokende. Why? Sandra lobi lutana. Oh, batala na ngambo boye lutana. Lieutenant. Lutana. Hey! Hey! You see? Nalobaki yango. Mwana mokesa ndoki oyo. Tala, obomi baninga na biso. And now you Sikoyo olingo boma pe biso. because we are C'est parce que si tokufaki déjà. you refuse to know? Boboye koyeba makambo oyo esengeli boyeba. Mais c'était langage oyo eza na âge na ye te. Lutana, tala mwana alingo lokola su makambo ya nini boye ko? Balandi esusu na mbangu. Lutana! Mbangu balande boye. Mundu na mundu bakutana na zamba. Malebe bosela. I am not who you think. Nazali oyo bokanisi te nazali. Suspense. liar. Lokuta. Tala doute ekozala dangereux. Lutana, Lutana. what have we done to this Yango biso tosala mabe nini po tozala déranger na baniveau oyo. Monsieur Maxwell, have a way out? soki nazala nzela na bimisa bino na zamba oyo, Get out. biso nyonso esengeli boyeba moyeza moko le Messie He is the yende oki. Nani? Masia? Oyo na Masia? Mbanu. If you must Soki get out of esengeli this, bino bobima na zamba oyo, then you must esengeli follow me. bolanda ngai na motema ya makasi. Alobi ka moke. self-love. Donc Lutana nsoka nde aza téléguidé par un autre pouvoir oyo bango bamoni kaka lelo. Elingi koloba ke soki bakobika ya un espoir. Bango nyonso bakomi kondima bandima kaka ti mpo eza prise ya suka. Oliver! Maxwell! Bango batika baduti. Otala mpe na nsima boye molimo mosusu ekolanda bino. Asala koboni. Don't go.